kolala kolamuka ezali habitude. Soki tolali tolamuki toza en bonne santé, tosenga Yesu aya ko libérer biso. Petit déjeuner, il y a chaque tombeau avec Proverbe 30-30. Bien aimé, soki tolamuki que Nzambe apesi yo bonne vie, apesi yo susu vie, apesi yo bon moyen, belelaka ye aza na yo. Po eza na bato ebele, fo babelela Yesu aya kodélivre bango. Soki okoki te, il faut bengaka Nzambe aya kodélivre yo, aya kosunga yo. Mwana na Nzambe nyonso pasi na ye ekomaka feti ya banguna. So oza na Nzambe, banguna bakosanganela yo, bakoluka baboma yo, bakoluka bateka yo, bakalinga yo, me Nzambe na bomoi ezobatela yo. Biso tobombami na maboko na Nzambe. Yo ndenge oza wana obatami na masisipi ya Nzambe, na se ya masisipi oyo ya Nzambe. Moto moko akosimbwa aza te. Makopa ba complot nyonso esimbo te. Parce que Yesu na kwa alobaki tout est accompli. Kolala kolamuka eza habitude te. Soko lamuki oza na bomoi, c'est que Nzambe aza so na confiance na yo. Alors faut belela Yesu aya ko secourir yo. Tongo malamu bato na mayele bapesaka bozwi epa Nzambe. Wolo mpe palata eza ya Nzambe. Nzambe akita na nkembo na ye na bomoi na yo. Kolala kolamuka eza habitude te. Soki olamuki nkolo azwa lokumu, netola kiti ya bokonzi ya Nzambe. Ye nde mokonzi abilaka. Soki Yesu aza Nzambe te toluka Nzambe mosusu. Kolala kolamuka eza habitude te, toza bongo na petit déjeuner. Nzambe apambola, Nzambe abatela journée ya lelo. Yo lele yo Jésus yo, viens me libérer. Eza mabe te kosenga Yesu akodélivre yo. Soko moni kokomi kotiola. Il faut ça la bilan mando ya na poto ba événement ni nezolo na vie. Yesu atika ki lola po yobika. Atika ki bon Nzambe alata ki nzoto po yo na ngato bika. Mende ni po na yo be événement na be événement, malédiction na malédiction, blocage na blocage, milelo na milela, ozo kola karate. Yesu a ko délivrer yo. Atikaki kiti na lola po yobika. Esika ya zali banjelo bazoyemba na nzembo saint boule 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 boule. Petit déjeuner à tongo lelo Nzambe na nga pambola bino nyonso oza na bomoi. Kolala kolamuka eza habitude te. Azali mokangoli ya libota. Azali mokangoli ya mabala. Yesu mokangoli ya mabala. Yesu mokangoli ya mabota. Abatela bino. Esika azali eyebaka. Makambo esalaka eyebanaka. Soza na Yesu oza so na tina mwinda te puisque ye azoko ngelisa partout ozoleka.
Ah bon? Vraiment. Si vous avez un molimo te, moi, je vais vous battre la Bible. Yesu faut ko délivrer biso. Ngateme, yo mutu za ba problème. Yo mutu zo tambola na ba démon ba obeto da. Kolala kola mukaeza bitidité. Ya. Soki batomboli Israël mokile tombola Amalek. Soki batomboli Moïse mokile tombola Ramsès. Esprit ni na kati na yo ezotindo sama mamuzo sala. Belela Yesu a délivrer. Kolala kolamuka eza bitidi te. Bato ebele bana posa Yesu a délivrer bango ha. Mama solola na papa. Papa solola na mama yebse makabuzo le kana vie na yo ozo ni délivrance. Soki Yesu a délivrer te mawa mingi. Oppression suka na liwa. Yesu kaka muta liberaka. Mwana nde Yesu Kristo. Mwana nde Yesu apesa kelonga. Mwana wa muke ayi kosunga Samson liboso ba Philistins zaki Jésus Christ. Yesu fa buka minyololo ya kutimi. Yesu fa buka minyololo ya pauvreté po ya Nzambe. Kolala kola mukeza bitidité. Petit déjeuner à l'élo. Nzamba pambola batono sozo landa biso na Sentinelle TV. Tobo sanate tozana rendez-vous kaka moko le 8 avril na Paris. Ezali bongo second touché. Nzambe akene na kobatela nzamba akene kopambola na poko lelo vraiment na tongo lelo bolimsanga na zaka na petit koloba pourquoi pour na mesalami koloba na pourquoi lelo tozo no koloba makambu oyo ke na vie na yo il faut sala makambu oyo Bartimée fils de Timée à Salaki. Bato belé bazo ni de délivrance. Bato belé faut pas na délivrance. Bato belé faut yeso simba bango. Bato belé faut yeso pambola bango. Bato belé bana posa nzamba simba bango malami balé. Moto nzambe le rekitaka et à zikisa nyonso a monde de ténèbres. Molimo fwe kita e kambayo. Molimo fwe kita e tambola na yo. Toza na posa ya moto na Yesu. Na bomo ina biso. Bien aimé, soko la muki na tongo bele la rape moto na nzambe e kambayo journée mobimba. Molimo na nzambe eza très important na vie na yo. Bakinoa balobaka kozanga koyeba eza liwa ya ndambu. Nazo biso lelo kozanga koyeba eza liwa ya ndambu te liwa mobimba. Kozanga koyeba ezaka liwa ya ndambu te liwa ya mobimba. Soko komi na mboka, renseigne-toi sur la loi du pays. Et loko nini eza important, et loko nini l'état lingi, et loko nini l'état lingi te. Aux père de famille, aux ali mama abana, au meli bouteille à Jack Daniel Yomoko, kende na code de la route ba yo muto azo kumba na kati ya nzoto na kati ya makilane azana combien na pourcentage ya alcool. Mais yo ye nzamba pambolio apesi yo mbongo osomi mutuka ale okomi komela bimela mela omeli excès
il y a degré au code de la route ezo senga alors moi si na yo na bana otie na car au démarrer pozo kende oza irresponsable ozo sala suicide oza suicidaire po olinga okufa yo moko te molinga oboma na yo na mwasi na bana ndenge moko na ba mama osi obenga na mobali otika la femme seule alors oza na mbongo osombi whisky omeli olangwe yo na vola na bana ozokende ezali suicide. Il faut senga yesu ya kodélivrer yo so komi na mboka tunaka mibeko ya mboko eza nini ekobatela yo respectaka mibeko ya mboka ozala na problème te ovivre longtemps respectaka code de la route soko omoni ke ndenge topekisaka ke komela masanga eza mabe yo omoni ke eza malamu tambolaka na taxi mais eza teke yo olangwe ozwi mwasi na bana otie bango na kati ozokende obie yo mama olangwe ozwi bana na yo olio protéger bango ozokotisa bango na mutuka yo oza na kuti okende kozanga koyeba ezaka liwa ya ndambu te mais ezali liwa ya mobimba yebaka mibeko ya mboka. Eza mawa mingi bien aimé moninga moko aza na ndako oyebika bandako ya poto nde ezaka moke akosomba TV ya 150 pouces TV wana telema eleki monene espace po TV nde ozosomba TV avant meuble ndako no fotala oza na ndako ya ndenge nini il faut tala ka TV musika alors ndeko wana sombi TV ya monene bana nyonso bakoma kotala TV miso ekomi kobela bango bana nyonso bakomolata maneti mokolo azwaki rendez-vous akende hôpital médecin azobise ke bana na yo bino nyonso miso ebebi bino likolo bozotala TV no na ndako eza ndenge nini au 150 pouces, aux en espace à Néni, au 4 mètres carrés. Néni, aux en a 4 mètres carrés, que nous en avons TV à 150 pouces. Mais là, baninga bazako yebse que TV o eleki munene na ndako, o waba jaloux. Vous a contre ndako nanga, na sombi TV nanga munene, ba ko mona ba jaloux partout. O bomi bana misu, likolo, o somba ki TV a munene, et puis bana bazota la TV pembeni bebisi ba misu. Bien aimé. Okimela wapi soko za na Yesu te. Yesu azaka maya malili. Mutu ayepa na yo, aye kopesa conseil, aye kosolola na yo, aza contre yo te, mutu azaka contre alobaka na nsima mokongo. Bartimée, fils de Timée, à comprendre que lokola azomona te soki akutani na Yesu akomona azotambola na nzela ayoko Yesu azoleka wana Bartimée akomi koganga Kristu mwana na Dawidi yokelanga mawa mokili mobimba batelemeli Bartimée koganga te koloba te soki batelemeli ye amati 6 fois batelemeli ye amati 6 fois batelemeli ye amati 6 fois. Bien aimé, na vie na yo, yebaka kolanda o bato bazoloba te. Keba na foule eko tindiko après bango ka bato batindika yo ba condamner osu. Ah ye pa lekisi ye ba loka ye. Mais bango bato bazako tindiko salabo. Bartimée mwana na Timée. Yesu mwana na Dawidi yokelanga mawa. Yo Bartimée kanga munoko. Bartimée foza na système ya Bartimée. Bango bagangi yo matisi. Na suka Yesu ayoki alobi Bartimée yaka. Kaka bato bapekisa ki Bartimée aganga te bakomo se prend courage. Kende. Bato bazotindiko o salaire. Bato bazotindiko o sala masumu. Bato bazotindiko ke na kindumba bango wana bakoseko mukolo kozwa sida.
yoza mwasi kitoko kozala mobali moko te il faut zala mibali ebele c'est bon changeaka mibali mokolo kozwa sida kaka bango wana bakoya babia ye pa alekisaki alinga kofana na mobali moko te e apusa kaka bato oyo bapesaka conseil soki baluki bango mpe kaka babalukelaka yo alo ozala na systeme ya Bartime alaki bango bagangi ye agangi mutu ya solo toya na poto ya yo moko kozala influencé na baninga mabete kozala influencé na bato mabete yekola mibeko ya mboka mboka ezoloba nini mibeko ezoloba nini ntango olingi okumba eske ozali normal koma yo na kwiti osisi de bouteille ya Jack Daniel ozozwa mwasi na bana ozokotisa ngo na voiture olingi osala homicide ozali irresponsable bato ebele lelo toza na problème na bango bana ba problème faut yesu a délivrer bango faut yesu vraiment délivrer bango il faut obelela yesu aya kodélivrer yo parce que okomi na suka comment se fait-il yo vandaka na poto mais ozokola te Alléluia. Alléluia. Soko komi na mboka yekola mibeko batambolaka ndeni babinaka danse nini batambolaka ndeni biso ba proverbe le tozokopesa ba conseil toza na expérience ya poto bana toya ba poto ba ene leki ebele soki mwana ngai liboso na bota na poto seruti azokokisa 23 ans 24 ans ça fait nasali combien d'années na poto mwana ngai liboso na poto na bota na miniki azokokisa 23 ans mwana ngai liboso na vie siko na poto nasali combien de temps na bandi na poto nini totambola tovanda na France tovanda na Belgique na Hollande na Bundes Berlin Munich tokenda ba Suisse toye kosuka kotoyo sans kokonte lipapu na kini pe tozonga sadi toza na mwa expérience muke ndenge ova na poto ngaso na komi na mboka eloko liboso na ngana ba loi mboko ezoloba nini et puis na sala kamakambo nzambe azotambola nanga na sala en réalité tozali te o bato communauté bazokanisa ki tozali Jean-Baptiste na communauté na ye azaki na réputation mabe alataka bilamba poswa banyama aliaka mabanki amelaka ne bière te amelaka ne jus te amelaka mai te amelaka miel mutu andengwa bazako mone neti nganga bazako comprendre te alalaka na yesobe alataka costume te alaki na réputation mabe mais bato bakamwa le yesu aye yesu azobisa bango na bato nyonso na bana nyonso basi babota mutu aleki Jean-Baptiste na monene aza te Alléluia. Kolala kolamuka eza bitidi te soki nzambe apermettre oya na poto obosani pasi nyonso tomonaki na Afrique du Sud obosani pasi nyonso tomonaki na Nigeria obosani pasi nyonso tomonaki na Afrique na Congo okomi awa obosani okomi fwa komputu miyekolaka mpe mibeko mutu atimba eza mutu abangaka mibeko mutu atimba avant sombe loko fwa son asenga conseil ngane naza boye naza mécanicien te naza peintre te soki nangi nasala décoration na obenga papi décor sorry na conventerie papi osala ndenge nini soki naa na problème ya mécanique na okende na garage ya pasteur Eric ya nani ya Dr Charlie bango na papa Jeff na tuni bango conseil car eza ndenge nini po baza be spécialiste ya makambo wana nga na kokoma spécialiste te awa ya mpasa na pesi Dr Charlie ba grand salam aya kotala nga pe docteur na biso bagene na Manchester pe petit apale mwana pe amasina susu donc il faut zoka ba conseil avant ça la likambu tala ndeko mususu
akosomba TV ya munene ekangi ndako munene nzoka ezoboma bana misu bapese conseil boya ba jaloux boya na boya l'air ake na hôpital docteur ayebisi se maman ah non vous avez une raison hein ah salon leki muke TV tunaka même les lots tozomona batu tu bakoma ba saper en réalité ba saper te mais bazali ba auto bengaka ba victime de la mode. Ça pesa pour na bato bazora mbongo ebele ba joueur ba homme d'affaires tout. Yo bazo futo 50 euros 50 livres. Yo ngo que nos ta chemise ya 300 euros. Monte que ça marche pas. Mais mutuloko ya touré. Mutuloko la nani Lukaku. Mutuloko la qui ça Bolasi. Azo soit déjà salaire n'est plus de 150 plus de tout ça plus de 30 000 livres par week. Après que somba chemise, il y a n'importe quelle valeur. Parce qu'elles sont bon. Mais si on est là, on a moutou. Azana a problème, parfois il y a santé, parfois il y a immigration, dans la société, mais bon, on est sur la zone de Bilamba. Vous êtes se suicider. Vous êtes irresponsable. Tala. Moi, na oya koli, moutou azama yele. Soit comme na mboka alukaka yeba mibeko izotambola ndeni na mboko batambola ndeni baliaka ndeni baloba ndeni yango na petit déjeuner lelo tozo senga mutu na mutu aluka délivrance naye pour la lobby oyo nazoko na lingi na sala nazoko kosala ngote malheureux que je suis qui va me délivrer. L'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, c'est lui qui a été élevé au 3e ciel. Azoluka délivrance. Et bon, pour nani yona ngate. Mutu na mutu fa luka délivrance nzambe nzambe a délivré. Parce que ceux qui nzambe a délivré yo, on se comporter te pour plaire ba. Nga na sala jamais li kamako plaire mutu. Na sala ka tu banda to nti pour qu'on a plaire nzambe. Ya on mona na différent. Na sala ka tu na plaire nzambe. Et puis na se souci raté na oyo communauté ko lo parce que communauté va cause à la contre yo hein. Parce que dans la vie, il y a moi dans Nzambe, communauté na yo, quartier na yo, bandeko na yo, baroza la benemi a vie na yo. Jésus Nzambe a commis liboso a liwa Lazare. Azol sa Nzambe lobi sous so bando bon lobi parce que Jésus a s'incarné le rôle à mutu. A la tinso to mutu a joué rôle à mutu mais Nzambe a Nzambe na yebi ke nazo sala prière o sala ngote pona nga o sala ngo pona bato bazali ao na vie na yo esengeli communauté na yo ba voisin na yo quartier na yo ba respecter yo ba yeba kitie ba yeba ko respecter yo ba yeba ke muto aza homme de parole muto aza homme de la loi muto c'est un éducateur yeso ka lobi non eza non yeba sakana na ete yeba simba kete yo so simbi mibeko ce qui communauté na yo quartier na yo ba voisin no ba yebite ko za responsable ba yebite ko linga mwasi no ba yebite ko linga bana na yo ba yebite ke ba sakana na note mokili mo ba sakana yo il faut bando ko kwesa na quartier na ba voisin no communauté no ba respecter yo. Jésus azole la miracle salama Lazare seka pona yete me pona bato a quartier pona communauté ba yeba kile en réalité biso partout to ali tous on a problème dans Nzambe na nete mais na ba voisin na ba communauté ba yeba kitie po bango ba luka ba bunisa yo mutu na mutu fa luka yeba na communauté na ye ba yeba ko respecter ba pese place na ye ba yeba ke ali kambo soto komi pa na ye yaza professeur de discipline et sili tolali a changer te il faut ba ba yeba. Des fois payer soit tout ni ba ye ko na lobi batu bazo ba ni pona nga bo tout na ka pe batu baloba ni pona yo po batebele bazala prière loba mingi pona batu bo tout na ka pe batu netinga na sentir partout na kenda la ville les a divisé mais bato balinga nga ba leki ebele par rapport à benemi bato balinga nga teza bato bapumboka na butu bato bazala inceste bato ba kindumba miyibi kindoki bato babimanga na baleki ya basi na bango babimanga na basi ba camarade bango wana nde babanganga balinganga te mais mutu nyonso to aza cool mutu nyonso to abanganga Nzambe mutu nyonso aza ami ya Nzambe yona nde aza ami nanga o kaka bato proverbe afingaka bato tuna ye
pesanga vidéo na insulte alobaki nini afinga muto nini ko dénoncer eza injure eza biblique. Jésus nzambe na biso alobi yango na Jean 8:32 alobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Na 1 Timothée 5:20 alobi bato bazo sala mabe gangela bango publiquement dénoncer bango po ete ba mususu basala sulika mona te. Tango proverbe bazo dénoncer azo nemité azo fingate proverbe baza un intellectuel papa ya bana na koyiki jamais ko sala émission azo finga. So ka mutalobi ya fingaka il faut la délivrance. Alléluia. Il faut la délivrance. So ka mutalobi proverbe ya fingaka kangae. Il faut la délivrance. Kangae lo bat non mais pas proverbe faut la délivrance. Luka po yeba communauté balobani po na yo. Bat ba yebi makambo nyonso tosala. Batu ba yebi. Ba yebi yo aza aventure ko tike na mwasi même ande konete. O tike na leke ya mwasi nete. O go pese mbongo te ko defse mbongo te. O mususu aliaka te alamba te musani ko liaka na mamatanga. Asomba te akoya na milia kuti batu bazolia ya kosomba te me ya kolia batu me yeba mona mbongo nita bonga pete. Batu ba yebi. To sala makambo oyo Bartimée asalaki. Bartimée asepelisa ye batu te, Bartimée azakoyoka motema na ye. So balobi ko ganga te ya bandi ko ganga. So balobi ko ganga te bandi ko ganga. Mais l'air ya ganga ki ye so ayoki ye. Ba les mêmes personnes o baboyaki ya ganga ba ko se prend courage. Ayoki yo. Yesu ayoki yo prend courage. Bien aimé, so komi na mboka yeba bibe kwa mboka zo bani. Ko se poser moi sinon na bana te que yo za na puiti o meli masangebele ozo zo voiture o tia na contact moi sina bana. Moko awa na kangaye bien kuita ucho mela 3 bouteilles Jack Daniel. Azu moi sina bana tie na kati. Na tuni oke wapi ona oke na ndako nga se meyo za aventurer so yo lingo kufa bibo mayo moko me mwasi na bana te tika ka pesa na contact allez zwa mbongo na bengele taxi ino tika yo lobby ya ko so contact parce que yo ko biboma parce que ça muta kwit me ko boma mwasi na bana te. Pour battre mususu, le fait que comment na poto ba kanisa eza récite, combien de personnes ba comment poto lelo ba obe taper ba 10 ans 15 ans bazo rond point ape na mukanda mutu mukususu mukomso abenga yo proverbe 30 sana mukanda basana na ngoni bana na zu mukanda na oyeba te na osana na ngoni omoni azo yeba te mukanda basana na ngoni na yebise mukanda balukela ngo musala ozwa mukanda ovivaka na nkam ozwa mukanda ovivaka na mangoya otikala kosala te siko lero okoma mokolo bakofuta pension na nini parce que bato ebele balobaka n'importe quoi bakosala bavideo koloba biso baproverbe tosala ntango nazo edike bino mpo nga nasala bakolega misala bayebi tosala na baéroport tosala partout kosala e lelo tokomi lelo kogire babusiness ya biso moko tosala soki bapesi yo mukanda ezali mpo contribuer mais pas bacongolais koma so bapesi mukanda akomi fainéant soki aza na mukanda te azomi 4 en 4 soki azwi mukanda alingi koso kosala te or nzambe alobi akopambola mosala ya mutu nzambe mpo apambola mpo bonga akopambola mosala na yo yo osalaka eloko te yo vivaka na chômage olingi nzambe abongisa yo yango moni bato ebele bakomi bato asongisongi so amoni makambo ezosimba te kote kuna ezosimba akomi kofunda bakotindika yo sala boye na suka bakomoseka yo ye mpe alekisa ye baloka ye envoûtement ya solo wana eza ya solo osimba maboko na motu ekomi tota yekolaka mibeko luka ya délivrance kolala kolamuka eza petiti te Bartimée mwana Timée alobi nono nga na osila na Yesu ata bozoganga ata bozofinga Yesu mwana na David yokelanga mawa Yesu mwana na David yokelanga mawa
Yesu mwana na David yokelanga mawa. Bartimée kanga munoko. Yesu mwana na David yokelanga mawa. Bartimée kanga munoko. Yesu mwana na David yokelanga mawa. Jésus le Bartimée vient. Batouana ka bakoro se kanga munoko se prends courage. Bien-aimé, tu as un poste à Jésus à délivrer biso. Tala pembe na yo makamuni ozo sala. Ozo tambola ndenge nini. Famille no balobani pona yo. Famille mwasi no balobani pona yo. Communauté na yo balobani pona yo. Mitala yo moko. Ozo need délivrance ensemble. Ozo need loboko nzambe toucher yo. Parce que c'est pas normal. Tant ozaki na Afrique du Sud, obosani passe. Tant ozaki na Nigeria, obosani lelo nzambe a permettre au commis au na même église te. Okoma ofinga ba pasteur. Okabwana na nzambe. Yom tozakola mukana 5 heures que de prière à Tongo. Bandana Kinshasa, ozako sambela. Do yo zako sambela ka pona poto. Mais là okomi poto te yo te ke lole leki poto. Nga bandana koma poto, bandana yamba nzambe na koma poto, na koma ko banga lola moite. Na koma ko lingana raté lola te poso ki poto, okomi kaka lelo lobi mundela peso ndaku. Ozali na sapato to komi nango 15, ozali na voiture to komi nango ndaku kitoko tuetu bongo lola nzamba bongisi ndeni. Balobi kuna nyonso ozala nord. Alors banda na koma poto ete ngai ke na raté lola te. Pour mutu azana Kinshasa, akoma na poto te moya comprendre lola te, mais yo ye poto, o comprendre poto, so raté lola, eza faute na yo. Luka délivrance. Kolala kola mukeza bitidité. Bible eza mukanda na nzambe bakomela mwasi na libala eza ba révélation. Luka délivrance nekolanga. Yeba pe mibeko mboka yo vandi. Soko yebi mibeko mboka ozo ba problème te. Bozo soka ba problème pour yebi mibeko mboka te. Yanke ya solo a respectera mibeko. Soko tomboli Moïse mokile tomboli Ramsès. Soko tomboli Israël mokile tomboli Ramsès. Nzambe apesa biso promesse. Nzambe asimba proverbe na liboko. Asimba batu nyonso balandaka biso na Sentinelle TV na maboko. Asimba batu nyonso tokuta bango le 8 avril na second touché na Paris ekozala kitoko kuna na église oyo bengi Montagne des Oliviers. Et pas ya prophète Akoub. Ba journaliste bato bani kokuta nanga bobenga déjà na 0044 74 23 933 pour na ko vous allez déjà enregistré pour samedi le 9 vous allez la journée kaka koyamba batu ko solo la bakaya moko na moko. Vendredi vous allez intercession miracle nuit de prière vous allez de 21h à 5h du matin. Si vous avez une adresse, vous avez une adresse. Kolala kola mukeza bitidité. Nzamba batela bino bakokende misala, bao bakokende ba classe, bao bakokende koluka musala koluka nyoso. Okomata bis, okomata train, okomata oskota na voiture, okomata na avion, nzamba batela okende na kimia ozonga pe na kimia. Bao baketika bana nzamba tambola bino, kolala kola mukeza bitite, nzamba nanga batela bino azana bino, tokuta nsusu lobi na tongo na ko lala kola mukeza bitite pe to benga ngo petit déjeuner. Bye bye for now.